Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où Bundela Mbo Karayo, vraiment tu es un patriote. Je suis congolais. Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Les Rwandais payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. na Argentine nasala 30 ans kuna na Argentine na bandi kolanda bino kaka na internet tina lobaki na kocha makolo na ngana Europe funa kutana na bandeko donc na se présenter ngai mpia donc na yeko tala bino et puis justement na yeko kutana na réunion bosana ngona devant le Messi le Messi parce que vraiment ngai d'abord ako ko benga au ministre té au ministre. Ce qui s'est avec tout le respect. Mais respect n'a pas de vraiment c'est vraiment la paix pas na yote. Et ça candidaté. C'est la réalité dans ça qu'on va prendre. Yo que lobby que bozola kana kanda peuple. Donc et là on a retourné vraiment est-ce que vraiment aux alliés vraiment zaïrois vraiment 100% ou bien congolais. Le local bosso. Deuxièmement, ce qui vraiment aux ala posto ba pesio on travailler na mutuana. Dans le cas où la biso ba diamant ba ivoire ba nin ba ouvre ba nin ba nin, nous n'avons pas besoin de ça d'abord d'arriver là-bas. Est-ce qu'on sait qu'il y a ba souffrance du peuple congolais nakati mboka oui bien santé yo sana ngwana oui pas nous basa ko vivre lakini ngasanité mais nakati ya loi nakati ya Kivu na mabele ya Kivu comme wana ville ya ali ce que soit 1500 km auto bengi ba villageois oyo ba communauté internationale basa ko travailler bango na richesse ya bango moko sous sol on a commis ba richesse et ça va contenir nous ne faut pas besoin de tout ce que tu es en train de dire là les économies nous ne faut pas besoin de ça oui souffrance ba nous basa ko lia bien oui ba peuple n'en basa ko souffrir mais c'est d'abord il faut féliciter les combattants au Bayambi par recevoir yo. Osa muto koki ko fanda wana te. Osoba. O bosalina pardon mon côté. Beaucoup soka pardon te. Vous voulez jouer avec nous? Comment se fait-il que yo ya ko fanda awo ya ko kutana na ba combattant vraiment va faire Boyambi parce qu'il est démissionné? Mais non, c'est un traidor. Tipo yo. Beaucoup foutent makila bana Congo. Il y a une gâteau. Il y a une politique. Mais souffrance au Bossali, c'est Fougo, c'est mieux sur tout. Premier ministre extérieur, il y a France à Monanga. Dans sa carte internet, dans sa internet, premier ministre, il y a France à Monanga. Ça va combattre les bails combat à l'Ibosso. Nos ancêtres ils ont laissé seule parole. Les enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants, un jour viendra, va libérer son terre. Bino bosa ko trahir biso. Que le bosa mutabani, pour ça mutabani na musakata. Moi je m'en fous. Ngara mungongo na sa muluba, na sa muyazi, na sa mukongo, na sa mutetela. Na zali mwana ya Congo. Mais c'est vous allez payer cher. À un moment où vous faites on a fait mal. Donc, ndenge na sa kutala yo. Donc, na so mona déjà na sina lié yo. Ndenge na sa kutala on a sina lié yo. Mais si. Le peuple est ngai. Vraiment beaucoup yamba muto ndenge.
Alerte à tous les combattants et combattantes congolaises. Veut dire que c'est un moment de résistance naïe, na tongo ya lelo, na mokolo ya lelo, na bimansou na bilili na sa vidéo parce que batu baza ba BBC makasi, ba BBC bana makasi, na zoe bate soki batu mususu baza ba zoba, baza ba tono vide, baza ba idéologie à combattre. Le lobby no bomi bengara peuple soki mokonzi, so peuple mokonzi. Boketu yo na groupe no na eso na batu na yo wana nyonso na bino tu bozala ki wana na salle, bazoba, batono vide. Bozoko tsa mozitu, oh ba crime nyonso ya Congo le cas ba génocide mozitu azaki premier ministre ya Kanambi. Piazolo bana bino za na majorité présidentielle, mais bon vandi na table moko bozolia na ye. État que soi-disant bino ba combattant o longola rabatu o finga rabatu boketu na bayano na yo boketu mbongwa kala musicien kala kokaka esusu te kobeta miziki zoba moko bo illettré ayebi kutu ko prononcer kutu atalingala na ote ya bangala ayebi nanu te zoba lokwa boketu aze longi lokwa ligorodo emeli mai aza lokwa lipa bakadesa bakoti yango na mai evimbi ekomi potopoto matama lokwa mutabela beri yo boketu yo fingaka batu lelo yo telmo komi mpiaka mutu tono vide ondioza na kafar na mutu elongi lokola likoko boketu yo okufa yo boketu longwe komba zoba nyama mutu apamba bino mwemo sakana batu obe koma bamisusu bayambaki Kalombo bazoyamba Katumbi bino bokotisi ba Jano Kabuya tu namoni bino Jano Kabu o nani muluba osiki balukuna namoni bino tu na kati kuna. Vraiment combattant o autaki Argentine papa Longonia mais faki o bambola nde mozito wana bambola pe na o bambola ye pour makambo boyese koti na biso na London mozitu comme mozitu ministre ya Kabila premier ministre o ba génocide tout ba chebe ya tout ba liwana bango mozitu azaki premier ministre lobelo côté bo sengi ba question ko tourner lokwa bo se ba mandia bon qui combat na lutte ba succès na bino la musique esili boso kokasu ko développer te on bokotaka combat bon briller donc bino baso briller bino akomi ko féliciter bino mozitu azanani mozitu wana mozitu azanani basa bande de traîtres boki jamais koliana traître à partir d'aujourd'hui boketu azali suspendi na combat vilain type boketu talanga bien na yebi yo ndo utamboka ndo bana onekola na dépôt ya makala na chwapa na yebi yo na ndenge po kanga didia suta na kisi na yebi yo na yebi pe na vie na bien suite ali otumboli ba combattant otumboli combattant moko otumboli ba combattant nyonso boketu ozali susu na combattre boketu na eso so ina moni bino bosali video ya makambo ya komba bozana bino ma congolais bosi bokomi batu ya majorité président Funi bokomi batu ya Kanambe boketu yo kofinga Kanambe te parce que ba jeu wana toyebi yango groupe na bino wana peuple mokonzi ezali susu bandi ya ba combattant te combattant nyonso okomona boketu na ba peuple mokonzi okomona bango na marche bobeta bango lokwa basali trahison haute trahison kokota Adolphe Mozitu pe revoir un étable moko baliaka na diable te ce boyebi rôle la combattant te tolobaki toko pardonner mutu te merci na combattant o utaki Argentine papa ba actuano loba makambu tout oloba qui est exact mais il faut qu'il omamola mozitu ano beta yo ka solo ya ba combattant to banga te ba ona bana ba combattant te
baza ba combat toufi ba oana bomoni ba boketu ce sont des ba combat toufi ba combat zoba. Mais nous les vrais résistants tozali ba vrais combattants tozali torolité toujours Thierry le commando Ingeta Zoro Ingeta notre telake mafumbe Ingeta la jeunesse toujours Ingeta ba combattant nyonso Prince Ingeta to continuer boulot to continuer musala ya papa Kimbangu to kolonga ba o baza ko kwea na kiyungulu etali bango koko madera Ingeta yaya ba yaya nyonso ba mama nyonso na sepende botandaki zoba wana Eliezer agent aner ndebo boebisi Eliezer ndebo lobela kiye Ingeta na musala nyonso Kimbangu azana biso ba mama Kongo Ingeta ba oluka biso ba kokaka biso te. Eza na bandi ya batu o balongo eza peuple mokonzi na Congo diantotila ezo sa susu parti ya combattre eza susu branche ya combattre soki bazo sakana toko beta bino tozo bisa bino parce que turo blagi te boketu oko beta mabambata bana baboya tongo tana ba revisiter yo na zoba dipo no ya eso wana kolabo mususu muto aner mususu ye wana bakosa biso na mama bakomba leto bo bimina poisa na ba bino bo amagi Francis Kalombo vous blaguez beaucoup hein, vous autres vous blaguez hein bo kanza Kongo ngoza ya bino bo to sakambo se ba aventure tout to vandi nyete occupé suba makamute parce que moi biso bazoba te tozo étudier ton système tout sur politique tozo landela et ça m'a blague te parce que Kabila komi na suka kanamba komi na suka bomo kanyama ne ba sanctionner kanyama malgré bazo sa nyonso kanamba komi na suka ba o ba zoba ba imba lia mbongo bolia mbongo boko beta man na sabino boko beta man na koma Kimbangu boko zo fimbu ya kekele 18 millions de morts boketu na obelela lelo barolata yo Cédric Nyenze ono belelaka o lo bate simo o koka ko bato ba asimola asimola yo kana yo boketu muno kozolingo lo ba donc oyebi kuto lo bate donc oyebi kuto ba rekota na yo donc muto ba diable irrétré vampire yo kananu zoba moko zoba bana komwe banda zoba complexa jibe zoba complexa wera zoba boketu yango kota komba po kokaka te na miziki zongela Suède na yo zongela Suède na yo betaka concert na yo zonga so Kinshasa yo to mona ko suna makamba kombate banda es vilain type yango kanga suta la kisi nyama ta misu le roi ligoro de ba finir bimi misu yo boketu yo imbécile salopard connard sapeur de l'hypopète mendiant toza mbongo tozo lukoluka mbongo na makasi mais na combattre je te dis na combattre pe bana baboya tongo tana ba revisiter ba fourmi rouge ba revisiter yo 5e colonne revisiter encore ça to na kanda no finga papa Ngwanda yo to na kanda no finga ya Nzambo to na kanda na yo bara to finga ya Nzambo yo boketu ba to finga ya Nzambo to na kanda na yo hein to na kanda na opene ya dega yo boketu na eso bo finga ya Nzambo hein et tant que ami ya Ngwanda nous les amis de Ngwanda tozawana to contrôler bino parce qu'il apparaît quoi ça l'issue à résistance et remonera tous les projets na bino ya Nzambo kumbama sanzola manetolama umela na ngbende na yo ya Nzambo ko atumbu papa o ba ko bundiso ba ko ka teta ne ba sopana ya Nzambo bio toujours likolo biso bilenge toza sima na yo toujours papa tolana ka idéologie na yo ngana na nga mutapare côté menaza les amis de Ngwanda nous la jeunesse tout ça la alliance par esprit na papa Ngwanda toro supporter ya Nzambo toro zati aza le selo abangi saka ba collaborer na tout le selo abangi saka ba vérité ya Nzambo kumba maumela netola mana ngbanda na yo komba papa tina libération Congo tozo mema bango technique politique asama iboko kate boko kate bo bimagi bo kanse technique toujours asama na ministre yo papa Kimbangu aza Syrian Nzambo ko atumbu mwana mboka papa Honoré Ngbanda
père de la résistance. Baboketu, ce sont des couillons, des sorciers, des mendiants. Nakoma Kimbangu nazako maudire Boketu. Nakoma Kimbangu na maudire Boketu. Au long combat. Ingeta. Peuple congolais, naye sous la promettait bino dernièrement que s'il y a un sujet, nous avons le cas toujours pour nous lobela mboka na biso. Et ça nous sala to ndimai déjà donc voilà. Et là Aliboso na yeko informer peuple na likambo yo ezo leka actualité moko ezo leka eza dans eza na coulisse. Bah toi lobela yango te eza voilà, mais eza dossier moko il faut boyeba yango. Boyebi ke ba Zambien bazali conscient que na mitu na bango batie que non et comme tour na bango ya koya kolia na kati ya Congo ko kata eteni na bango na kati ya Congo et comme ngonga na bango parce que sauveur na bango Moïse na bango Katumbi Soriano Moshe est promis être le futur président. Moutoumou va jouer Sabino Marambo à parce que Bambrema est commis mingo s'occuper na ba aventurier moko boye baza na pona ko disturb biso aussi longtemps biso photo informer parce que na mona mingi batu bazo lela thème bino besoin informer non, nous sommes en train de faire un travail noble, respectable les gars. On est en train de faire un bon travail, un grand travail. Il faut bosser là parce que déjà pendant les caboyes, ça va sacrifice. La plupart ils ont un sacrifice. C'est vrai que les autres ont agent double. Mais il y a des vrais. Et les vrais là, il faut les respecter. Moïse, Johanna Bozomon, Ali président, il va congolais Botika. Batu bazali ko sala fête. Collègues congolais aller Zambien parce que ba comprendre que ba boto la Rwandais gâteau. Allez-y suivre pour lancer la parenthèse sur dossier on a Zambien na Rwandais gâteau ya la maboka Rwandais na bato bachali bango parce que ba kokai jamais kozwa zaïro na ndenge na bango moko. Bazoa yango na ndenge na bango moko te bakabela bango yango ko kabela moi ekiri ya ba 4-5 personnes ba James ba Paul Kagame wana ba vana ba zamba moko boye ba se décider bango bazwa bango Congo boto ke frapper porte na États-Unis ba frapper ba porte ba pesa bango permission na ba Belge wana bozo mona bazo so ma be pour la Congo les Belges bazo so ma be pour la Congo ba lingi avenir na biso te quel genre ba koko ba Belge wana ba genre ya ba noko to ba wa noko ba ko te ba noko ya ndenge nini wana les Belges arrêtés. C'est pour ça bozo mona ke ba corrompu il y a les bosso bazo bimela rande kuna ba corrompu c'est pas tous nos gars qui sont là-bas ils sont corrompus. Pas du tout. Moi j'ai des gens qu'on respectait là-bas. Alors du coup qu'est-ce qui s'est passé? Quand Bamoni combat est ampleur trop, to dénoncer occupation, makasi, bazou va changer en forme. Alors, pour changer de forme, na ba bureau na bango ya ba tout type rona, ba vandi, ba comprendre bon. Kanambi, Jeannette, Rosoki Banani, tozo écarté bino, menandeng ya système, mais pour zolozi na biso et continuer. Continuer à piller, massacrer Congo, il faut homme de confiance. Homme de confiance, c'est qui? Va la bureau la bango, y compris Moko Kanambe, Baponi, Soriano. Mais dans la dernière minute, Kanambe a comprendre que Azo risque gros. Comment? Parce que le crime est zélaye, parce que Boebi Mindele ne bazala.
une fois au va na kitité, il s'en fiche de tous les restes. Au sein là, bango va bien, ndenge tel bango te bako benga na yo. Bako kanga yo. Alors, yango nde ye akomi ko banga. Alors, alinga changer sous face. Yango bozomona Moïse azana kanda. Comment yo makambo biso to signé malamu na ba papier yo pour changer face. C'est ça problème na bango. Baza un problème na cuisine na bango interne parce que ça tu se rappelait bozui garçon Zacharie ba Francis baloba makambo bandakala le futur na bango c'est lui Soriano. Et comment va vrai résistant ba koyamba mutoko la Soriano. Ti Soriano biso to yamba oti to beta yo nde soko sakani to beta yo so oye dans nzela biso to beti parce que kengo beta ma on a zape vieux côté la binote a zape vieux beta ma ba individu ka bo pas beti la moya et yo fait c'est pareil mon gars yo ba si combien de sécurité yo na ba on a poto pour contenir biso il y en a pas ba bande ba collaborer oyo requité ba ça la rien de vous faire tomber bas. Et c'est pour cela, nous avons tenu bien informé, Botika pour soutenir Moupayawana, sinon continuité, il y a des massacres, il y a des pillages, il y a des ressources, et il faut continuer. Bande pour la biso, bazora musalate. Bamesale comme mini pour la paya. Ba Burundais, ba Ougandais, ba Rwandais, ba on baza facilité ya koya kokota ba service la biso nyonso ba entreprise ba ko sara la bango tranquillement bazo kende kozwa ba formation na ba kombo na biso. So yo termine na ba réseaux sociaux, ba faux profil e bundisaka biso ba soda ya solo ya Congo. Eza na ngo ba paya. Ba yeko mo lingana na bango, ba yi bazuma kombo mo ba zairwa. Atene wana abano finga ne ba muto ozomona to bando fingele wapi boketi yo wana siko azo na etiri na ba sai ba vanti siko customer ba faux profil ba finga pe bon parce que ce sont juste des bapaya ba kamati ba larguer bango na ba diaspora na ba ça partout nous sommes vraiment infiltrés d'une de ces manières donc voilà je sais même pas comment expliquer mais c'est facile à travailler si nous nous unissons nous devons nous unir. Et unité en réalité nenge baventure na miyibi wana ba senga ngote oya bango et ala qui prémédité unité en boyoka ki yango na bomona ki na Genval c'était prémédité quand il faisait semblant tozo bengisa papa Titi et tozo bengisa papa Ngwanda c'est les mensonges mascarade il y avait déjà un plan B parce que bango ba comment ba porte-parole il y a occupation. Vous film bien si vous comprenez que comment va porter parole il y a occupation. Ngai na la tante mutuka il faut expliquer na analyse parfait. Nous on va finir ba vrai résistant au penaza na posa changement un jour ils ont na Congo. Tu vas finir. Tu vas ba résolution bien. Moussa les continuer. Je suis de cœur avec eux. Je comprends leur douleur, leur colère. Voilà. C'est pareil. Mais bon. Après, le ballon, ça n'a rien. Tu as réplique, ni préparer quoi que c'est ça. Mais il y aura des sanctions. Alors là, il y aura des sanctions. Mais les gars, on a mis tout des sanctions et auxales. Quelle que soit la durée, parce que ça doit se travailler. Ça doit se travailler. Les bureaux commencent à travailler sur votre sort. On en passe. Je vais encore informer na dossier Oyo et Salami, ça fait 2 jours à Lubumbashi. Tozana et Kira ba garçon moko ba outi ko informer biso. Ba kangi muninga na bango juste parce que akamati charte occupation ba benga la constitution akamati charte wana abongoli yango na Swahili abongoli mususu na lingala a distribuer na baninga po mutu akoka kozwa conscience ya charte wana qu'est-ce que ezali koloba qu'est-ce que voilà et service ya Kanambe na akolite na ye Kalev Bakangi, jeune homme, voilà pourquoi
au panzi charte, mais c'est pas possible. Caleb, mais pour qui tu te prends, toi? Yo, y'a qu'à la paria. Tu là, le coussin. Nazo répété, il frappe qu'un oiseau. Mova, frappe à oiseau, boyebi, non? Ok. Bon, ça va libérer jeune homme parce que toujours, c'est là-bas, les restes d'informations autour de mon besoin, il va comme on a eu. Surtout, il va comme on a eu, toujours, c'est une libération sans condition. On va parler des choses essentielles. Arrêtez. Et je vois mal de continuer comme ça, théâtre, mais bakinois. Bien vous allez qui clair lobby, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons battu sur le premier son là, ni ne va pas comment tiens. Mobutu, grand loup d'Afrique, même dans le monde, il avait un mot à dire, mais biso n'a pas kinois, toujours tel mais il a peut te mettre à genoux. Mais pourquoi? Papa ya bazana ba yos ba yoko sanga Congo et bolali pongi ya bébé oyo ya chicha loba. Botika la pongi na yé moko, s'il vous plaît. Bakinois. Batieri wana tozomona na Beni na ba Este bomoni bino moko et yeli bino na Kisasa. Bientôt évoquer ba Congo, c'est vrai que les gars nango, mais en série, je parle bien des tueries en série. Les lieux comme il a dit ça. Pourquoi pas créer Jekuluna? Jekuluna est là qui pona bakoko ciblé parmi la population. Quels sont les types de gares au bazali wana au bango bazo rechercher au baza éveillé? Parce que ce qu'on a éveillé to okene kuluna te. Et pour faire la révolution, il faut déjà éveiller. Alors, il y a un moment où français alors mazo qui mission, il y a repé ça ba jeune homme ba machette comme ça les éveiller ba bima na poisa ba kamata bango ba boma bango. Il y a un but au bakela Kuluna. Bakamati ba éliminer avec raison parce que babomi papi pour aller kati asala ka Kuluna. Nzonde mais ba stimulati ba pese machette qui ont ça Kuluna voilà et comme yango j'aime beaucoup Kuluna. Alors tous les gars autour bon ça ba jeune homme éveillé ba cotiser wana nzonde les jeunes les a po ba raison astuce ya kobomela bango. Il y a un moment où basaki et le quoi ya Kuluna. Tozonga dossier ndenge boyamba ba miyibi wana bayamba ki muzitu. Moi ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça fait 2 ans on a la comprenant que Boketo c'est un menteur, un voleur. Ça fait 2 ans. Et je regarde une fois que tu as là quelque part dans ton salle quand tu as là tu vas bazayo koloba mabe ponte na là pour rien. Après j'ai pris mon temps pour étudier ces malfrats na comprendre que na comprenant ça fait 2 ans. Et ça fait un bon bout de temps que tu informes à Bino qui boke bana bato et les longs là là je vais faire semblant ou quoi. Moi, je ne vais pas faire semblant. Je sais que c'est un menteur, c'est un opportuniste. Avec les jaloux, il y a JB, Wera. C'est pour cela qu'on compte dans le combat pour se retrouver pour qu'on dans ma campagne. Malheureusement, on se met d'accord. Mais aux gens, il y a aux gens, on est mais ça sonne pas. Ça sonne pas. Mouzito, un grand volet, moi c'est 600 000 l'aéroport. Ah, que ça, on va course. Vous trouvez ça normal? Ni a ça dans le Boka. Est-ce qu'il a déjà plaidé pour plaider nos causes quelque part, ce monsieur-là? Pas du tout. Bah, piaker, bah, fainéant, bah, beaucoup de gens qui la tête de la bateau. Beaucoup de gens qui salaté. Pris à costume. Pour vous, malade. Vous faites la honte. Vous faites vraiment la honte. Binona est tiré, binona ba bola,
oh monsieur à cause à bino so azam dans makasi comme nani camionnette attends mutaza ndenge wana yene botela motema nenga za wana botela ke motema mais beaucoup matalo ko la Rex andima na ye poelele azui kazaka na ye ya combattant boaki azui le costume comme les politiciens il tanga ça ba émission soki wapi wana boso mona wata combattant il fait plus ça il trace son chemin de collabo et voilà toko lukaete mais surtout croisé toko qui interpeller ou comme pas parce qu'on les calcule pas. On a des objectifs, on a des voies. Tout ça, je me suis sur ça. Mais surtout, tout à l'heure, tu peux interpeller. Mais bino so bolingito, tout panzama be, bon continuer na kumbona ya kikumata. Mais na lingi botika yango. To sito longo bino na kumba. Bola taba costume wana oyo boyebeli pas cité ya somba yango. Bola tango et tant que les politiciens collaborent désormais. Le quoi Francis so banano. Bokoma bobima polele. Arrêtez ya kobomba mais attends. Bon moi on a déjà na poata que bois yibi. Tout le monde le sait, même ceux qui font semblant. D'ailleurs, les vrais Congolais ne font pas semblant. Ils savent que vous êtes volés, même ceux qui ne font pas des vidéos. Comme M.S. Mpia. Oh, a interpellé Bino. Attends, ma vidéo. Bon, moi, papa, moi, Kotika, Azana Moto, Congolais. Et c'est comme ça qu'on a bête à Mananzela. Moutoumoro Boé. À ça, on a une vidéo. Il y a beaucoup de travail, croisé, mais beaucoup de choses, les canaux noirs. Beaucoup de les canaux noirs. Comment bien vous travaillez na Edi wana vraiment établi wana Edi yo où c'est beau attends Edi nous avons faut vous en battre bino coup de chapeau na Argentin papa na biso mpia to leli kaka ozaki omoko batu kola yo fa bo zala 4 kaka bato bangate mate tala na buketu nda kuma utara nse soni faboza 4 bazar na yo bato ngabi mabongo te na ye muzito wana ba pompe banga bazo yo wana to soupsa papa titi ozoki ta kisasa okekosa sous peuple hein bala la pongi père to soutenir pendant des années les tinga na asi na soutenir même 25 ans passé pendant 25 ans. Alors, sache-le bien que tu sais là na you. Si quoi que ne ko ça ba kinois non? Kendo ko ça ba kinois. Mais moi je pense que Okolinga un jour soro kufi tombe na yo et à respecter. Mais si ozo kita kisasa kombo se convenir na Soriano Katumbi otekela ye parti on est ba congolais na si tombe là et ozala démoli et puis te limiter parce que de toutes les façons sache-le bien que ce pays là sera libéré. Il y aura aussi réception na matino et compression sur l'année. Biso to ba complexe ta et kalika yo ok kota kuna po oko sabat que non voilà au comme na po supposons ni yo zana ngo yamu to tekela mwana lokola Soriano zo tekele parti o soufa ne mwana yo ya ba million ba to sa ba bureau kuna ba sapato tengama papa Titi vous allez faire raisonner au comme kolo Luka Repo, au Koufa na honneur. Luka Repo, au paiement. Bato oba souffra na mingi na parti wa bazali pesa bango chance. Comment on peut pesa chance on n'est pas ya Soriano bimé na so kiwapi? Hein? Comment on peut pesa motoba Soriano chance on a besoin parti na biso to simba pendant des années zo kabela el kaka boy. Et bon, bah, tu vas 20 ans passés, 30 ans passés. Qu'est-ce que tu penses pour eux? Peuple chinois, naïbela bino bolite, bah, étudiant, qui kalungu, il fait comme un contre Rwandais, wana, oh, baza kuna, bazo faire souffrir bino. Bah, bazo, bah, messa na bino. Bien, bazo, si ça va classe. Pour ça, bah, cabine, bazo, normal.
Bozo c'est ça ma classe pour voyager pour que na so ko so ma so ba le pour que na so ba pays limitrophes là. Mais attendez. C'est pas normal. Bango mutu mo za sa bilanga kuna na Rwanda bo pa ba yebale. Kota la vio kenek ça pas botala bien na hôtel kuna na ba hôtel botala bien na hôtel. Bon monde ba Rwanda ba tondi na ba hôtel na Kisasa. Le camp va s'intégrer ba moi lingala. Tac ici fa ba quelques mots pas promotion. Après 2 mois à hôtel, vous avez dit ça, pas promotion, pas à quoi et vous respectez ces gens-là, vous voyez bien que va pas. Zaïre, tu n'as jamais pas paya dans Mboka. Ils sont toujours pas paya. Oh, bah, occupé Mboka Nabiso. Il faut pas interpeller Bango. Botika ba jona ko kanga ba pauvre gens bazo kende ko sa ba commerce bango kamati ba étudier ko comment ko bossa na cible et nous soit ki kalungu makambo porter zali boko kanga ba toi la bosal bango ki kalungu ya solo hein ngaza confiance à mino ba étudiant naza confiance à mino bino boko libérer peuple mo bimba boko ki ko libérer bango biso to libérer conscience à bino les restes to ko bate nini o ezo sama pour la libération bonjour nous avant goût ma dénonciation ko réveiller bino les restes ils appellent ma réseaux sociaux libération et ali banakin libération et ali boza la prêt surtout bêtis siffler mutu tout libanda mutu na Rwanda na yi kangi Rwanda na hotel na sac avion et aux alandilo wana tombale bango na basak tozo siba ba oyo basal ba crime tombale bango ba ko remplacer makala coup de chapeau na bino nyonso bolandi ngai tokutani mbala sima so likamba koloba ezali tokoma ingeta Francisco plus que bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre yo